Tokoki kobanda na kombo na yo? Wa Moïse Mabika. Moïse ozali na âge nini? On a 32 ans. Osalaka nini na vie? Bon, en fait, na chauffeur. Okay, na temps libre na yo, opasaka ngo kosala makambo nini? Bon, temps libre on a trop repos, moins divertissement, bon. C'est bon. Ok. Soki tolbi otangela biso ba qualité. Tango ozo yeba mwasi ozo soana mwasi ba qualité nini olinga okuta epa na ye? Bon, en fait, déjà, moi, c'est aux anons poli, et kitoko, gentil, et puis taille. Ouais. Ok, bon, c'est que ba défaut. Oyo, donc, ce qui okuti kaka, donc, et baby. Impolitesse, et donc ma bille, manque à taille, en tout cas, ouais. Ok. C'est bon. Toya awa to tuna puka basi ba pasu ba ballon na bango. To koki kozwa kombo na yo na âge? Maëlys Lomalisa, j'ai 22 ans. O pasu ballon no kwani? Bon, on a passé les ballons pour Azamukie. Azape Moukousi, on a pris Azamukie, donc ça va pas matcher. Mukie na mukuse esali ke apasola ballon na yo mais azali bagu na yo? Bon, déjà, non, hein. En tout cas, couleur, vraiment, non. Non. Ka wana mtesali bagu na ote? Non. Ok, merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Christiane Mobanza, j'ai 25 ans d'âge. Merci. O pasu ballon no kwani? Nalinga mibala âge à Mikiete en tout cas. Ok. Azali bagu na yo? Déjà, non, hein. Bagou n'a vraiment été, surtout, mon connaît vraiment, il y a forme bien été. Déjà. Et puis, ceux qui à entretenir en bien été. Donc, il y a ses propres cas pour awa. Ouais. Mama, ozongi sila le kambo ko yo kama kambalo abi suki munoko. En fait, Azaba Gunangati na omoni Oh binini. na omoni ne choza yupi. Ne sikuluna, ne shege. En fait, Aza élégante. Aza pe mouindo makais. En tout cas, non. Ok, merci. Oh, chez l'on Bon, me ça passe les venant ballon à Kamoya. On est venu au mobile ou en Anzela. Hein? Au bout de l'ingabinando, pas sur l'angone. Et le bino déjà, ils ont l'accès aux amoutumons et aux rebelles, en tout cas. Ah, il y a une jalousie, hein? Ouais. Ok, merci. Toya boy. Baza jaloux na yo Moïse. Ouais, ouais. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Sierra Kapinga, 25 ans. Sarah, o passe les ballons pour ndeko Moïse pour nini? Passe les ballons parce qu'il y a le quoi les banques. Puis Aza très impoli. Aza impoli, en plus il y a finga batu basete mais il me quoi saleté. Avant d'abord finga batu saleté frère on l'a nous ba loro weza kami quand on a mis nous voilà ba jeune wana parce que ko finga batu saleté bon t'es quand même c'est pas respect. Merci. Merci. Ndeko Moïse, est-ce que ndeko Sarah azali bagu ya basi oyo basepisaka yo? Bon, en tout cas, comme on a Sarah, on a combat bien, hein, Sarah. Mais il tout vraiment non. Premièrement, sinon âge, 25 ans, on est à tout le monde est l'honnêteté. Et puis, bah, chaîne na makolo, azamboa ou comment bon. Déjà, non. Ouais, ouais. Non, mais bon, on a pu encore l'unité pour nous, on a eu aux très impoli. Nous avons déjà mis oyo, ba finga, ba si ba bêtise na balabala. Et c'est pas te. Yete. Ok, bon, merci. To leka awa boy. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Davina Kuba, nazana 23 ans. Davina, o pasoli ballon na yo po na ndeko Moïse pour nini? Premièrement, on n'a pas soli ballon parce que Aza Moukousi. Déjà, on a la petite talent, mais si on a petit, tout ça taille mon corps. On a Aza un peu moulaï, musclé. Et puis, le chauffeur, on a vraiment la confiance, on a vraiment été sérieux. On a appelé à moi si mon côté. Mais sinon, couleur des peaux, j'aime bien. Mais, détail, ça manque. Ok, merci. Et bon, pour yo Moïse, Azali, jar ya basi o basepisa kayo. Bon, déjà, taille, c'est bon. Taille S.
alongolande complexe pour le sala passo la ballon ça complexe pour ya ko passo la ballon liboso na ngata to na nzela vraiment boya ko boyanga donc déjà et puis elongi à convaincre ngate ouais donc yete puis manza kana makolo on dirait mo mutati verniango donc yete quoi Bon, déjà, elobeli na yo déjà na imité. Je pense même pas qu'on retrouve moi si y a critère na yo en tout cas parce que tu es très impoli. Tu es très impoli. Donc ça ne marchera pas. Je pense pas en tout cas que ozoa ba critère ozo luka a. donc on l'appelle jalousie ça le bien Non. Ok. Ozo mobile nga moi sinon yo kilo jalousie na c'est nini. jalousie te amso so se pe na ngai yo mona ra so Non. ndele So na Oyo sipele na yo oboyanga na te. lingena loba. te yo ko boyanga Non, ta on a faut changa na mulangi en fait. Ok. Toya awa. Baza jaloux. jaloux Kombo na yo na âge? Jenny naza 29 ans. Jenny, opasoli ballon pour nande ko Moïse pour nini? Na pasol parce que nalinga ba chauffeur te bazala non ben poli ndauti omanke ba fille musu awa na bagi be na maboko na yebi te so eza ya nini. Donc taille ne pe ala mukie. Yete ala bien te. Merci. Azaba gunayo? to ka ne baguna ngata abaguna ngata biema na Ne nanu lobeli loko ba yanke. abaguna ngate mona biema na yo nzeli bilamba ngwa défi ezo koke malamu te premièrement Oza bien te oza si na chaussure na ye chaussure non nzeli ezo koke pe bien Oza te vraiment poli. Ozomona, eza gonflé liboso. donc chaussure ne liboso eza Très gonflé impoli. donc ekoki Oyebi yango te yango nde elatamaki lelo. donc c'est donc ya pe na yete Ketio lokwa bato basala na station. yete alati basket ya nouveau modèle ba collection ki lelo Ok, bon, azala kaka jaloux. Toke kaka jaloux Kombo na yo na âge? Déborah, j'ai 26 ans. Merci Deborah. Opasoli ballon pour nande ko Moïse pour nini? Nalinga mibala ba lox, yaza na lox te. Aza mais ki makasi pe mukuse donc alinga mbala mbinga, mulai quoi. Mais teinture na ye bois noir pas mal ça va. Bon, aza pe impoli. Azo manquer ba fille. Donc, là, on a boilé, na chauffeur, dans la boîte d'un chauffeur, donc on a sumba la chauffeur té, pour la chauffeur, on a très impoli, manque à partout. Donc, on a passé les livres vraiment ballon. Ezali ndenge na bino ba chauffeur, bozara impoli, bo makaba tu ba respect. bon en tout cas muna mutu ana ndenge na ya ndenge ya juger ba chauffeur pour mobile na za impoli azande ni boy lobeli na ngana lobaka boy Quoi yake? Mais mon bal faut zapper douce, mais non tendre. muna mutu ana lobeli na ye ngana lobaka Faut élégant, quoi yake bongo tes côté élégant déjà na c'est élégant je comprends et puis yo bon on a pas mal utonda na yo oui mais nini ezate en tout cas sandal wana yango te elata makazara Oluki na makasi ata boy. en tout cas sandal wana yango te sandalo ya zara sandal wana ya yango te zara oyebi yango te aza âge avancé aza fille mère donc nanga déjà esimba te âge avancé fille mère 26 ans okosi âge wana eza ya yo te mais eza problème comme dans kosi donc de to kwa minene bo to kwa mikolo bino batamikie bozonga ba bébé ba réponse nanga ezo choqué pourquoi et choqué ngate bazonga pe répondre ka question sur question zongi lika yango po mambolo beza yango te parce que bi sandal eza bientôt kosi te pona nga sandal oko bima nanga na olata Bon, ngota na tolo bakara azali baguna yo te. en tout cas baguna ngata Ok, problème ezate. Tole kaboye kasi. Kombo na yo na âge? Comme on a un Neftali, je 27 ans. Merci. Opasoli ballon pour nini? Premièrement, il est mal poli. Deuxièmement, taille ça me va pas. Donc, taille ça me va. Mais taille c'est pas le signe. Et puis, elle a mal bouche. Kawana, c'est tout. Ok, merci. Et bon, oponaye, azali mutuso moni quelque part, rozoatan solanaye? bon couleur c'est bon couleur c'est bon mais tenue non moni aza tenue oyo leki monene mona meli ata yo mozomona mapeka ibimi boye en tout cas harmonie vraiment na tenue zate Harmonie na tenue ozate comment parce que moto na mutaza na ndenge alingaka ai. oui olingi no couleur ango mais tenue fandité D'accord, pas de problème. tenue fandité et puis donc voilà taille c'est bon couleur mais tenue ndé donc il fandité mais nanzela
Non, bien répété. nga mpe na Mais nzela aza passable. otelaki na nzela na nga parce que osepelisi nga te. Merci beaucoup. Ok, merci. Aza jalousie. Merci. Toleka awa. Toleka awa. Kasi, kombo na yo na âge? Anisette, je 25 ans. Anisette, opasuli balon mpo na ndeko Moïse mpo anini? Mpo na sepeli kaka na ye te. Maloba mo makasi na yo ka bien. Sepeli na ye te. Okay. Eloko nini epa na ye? Nyonso. Nyonso. Okay. Azali bagu na yo? Donc, non. Composition elongini ndenge ezaleli nanga vraiment isimba te. Donc, composition na ye puis ti yete ali bumu et puis tolo ah non. Couleur peut être raté hein. A couleur mo raté. Voilà. Merci. Oza ngozong slay? Ok, merci. Merci beaucoup. Tozonga awa kasi. Tozonga awa. Donc, telimano awa. Pona yo tomoni ba balon nyonso tu ekei. Mais tongi tosenga merci na ndenge oye na émission lelo so na koza micro. Ba fi boko betela ye maboko s'il vous plaît. Hey, Jesus Christ of Nazareth.